Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bolamuka. Mboto mabota mabino, mbote na bandeko nyonso boyambaka bolandaka biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote na bino nyonso bandeko bolandaka biso pe libanda ya mboka na nzela bongo ya internet to kanisaki bongo kopesa pe lisusu mbote na tata na biso Kadima Mukendi kuna na Dubai ponini te ndeko nanga Mosese ya Luti ponini te tata Moila kuna na Allemagne na Munich ponini te mama Kaba mama ya Batoli mama oyo atonda bongo motema ya bo mama penza tokokoka te kosilisa bino nyonso bozemi ke penza boze kosunga kabiso na Batoli boze pe kobunda lisusu etumba ya lobiko ya loposo moindo na bangambo yebino bozwami matondo kimia ya balongo bankoko na kolandamana bokonzi ya fumu kimbango ezingela bongo o mabota mabino pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission ye Baindo Bolamuka e ya kanantina ya kozongisa lisusu conscience ya moindo na nzoto ya moindo po nini to bandelaka likambo ye po tango yonso bato boze kotala manaka to émission Baindo Bolamuka na tendance moko songolo to na parti pris boko kokate ko comprendre bozindo tontina yeto zalaka bongo liboso na bino moindo azeko nyokwama moindo azeko nyokwama barase nyonso ya mokili bazwaka moto moindo lokola esalelo eloko po nini kaka moindo oyo afandi likolo ya bomengo po nini moindo oyo mabele na etondi na nkita moindo wana nde mobola ya yambo moindo wana nde monyokwami ya yambo moindo wana nde moto ya pasi koleka mokili tata mokeli ayokaka kolela ya baindo te kasi pe akaniselaka biso yango atindaka ya vita kanga yango atindaka ya kimpa vita yango atindaka fumu kimbangu na 1921 yango pe na eleko ye atindi lisusu nesongia nzila fumu kusu kia munzala mpanda na ngola kasi po nini bazeko tinda batei bazeko tinda basakoli kasi moindo atikali kaka be ya kokufa poeze tumba poeze na baemoko bazeko lingate moindo asekwa moindo alamoka pongi ye moindo alali eze bénéfique pona baloposo mosusu po bango ba exploiter bomengo na yo bazilisi yo bomengo ya lola kasi lelo tolingaki na ino totikala na actualité oyo lisanga ya futuka fana pambu vidila na bokambemi ya nesongi nzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola oyo azebongo président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine otolobi religion futuka bakomo ya mbaki pona mbala yoko lisusu ministre ya jeunesse sport et loisirs tolobi bongo Tatukamba Isimbumbu kuna na Mongo Congo siège social ya religion africaine kasi to meseni koloba soko bilili bize biso tozalaka penza na ntango te ya kotia bongo bizeuze usoko toze kobeta nkota yoko na bandeko nanga bazene teni ya reji kuna tomoni tata kwa kuimage sika kani topesi bango mbote tokenda sika wa totala milulu miango mwayenga 23 octobre lolenge lekelaki kuna na Mongo Congo tolobaki siège social ya religion africaine tolanda na ino lolenge nesonge nzila fumukusu kia mzana panda na ngola bakomaki pe bongo sima tokozonga awa na ndako ya mosala po topusa bongo manaka na biso tolanda
Matondo bandeko balandi wana bouti bongo kolanda ebandeli ya milulu mwa yenga 23 ya sanza ya octobre wane zalaki bongo nesongia nzila ko pesa lisusu bilenge to bana bile ya molimo ko pesa bana boyebi ya nsiku mianse mono anza oyo eze kosala bokasi ya baindo na eleko sika wa lokola deja toze ko beta nkota yoko na bandeko nanga bazene teni ya roji sika wa tozonga lisusu epai na bango totala lolenge kani excellence kamba isimbumbu ba komela kibiso mokolo mona kokota na bango pe ponini te mwa eteni ya maloba lokola baze bongo moko ya ministre basimbi batali mai etali bongo bilenge pe masano ponini te akutaki pe na kati ya lisanga ya futuka mfana pambu vidila pe bangunza bilenge pe miike oyo aprofitaki kopesa bango ntina ya mosala yeye ako mosalaka aprofitaki kosolola na bango kolimbolela bango lolenge kani ba demarche kani bango bakotambolelaka na yango po bongo jeunesse ezala penza jeunesse oyo ekosala bongo espoir to jeunesse oyo ekosala avenir ya République démocratique ya Congo na mikolo mizali koya tokenda sikawa totala bongo tokozonga lisusu na ndako ya mosala pona bokobi bongo manaka na biso ya mokolo molelo tolanda.
matondo mingi. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Tata Nabiso na Kombo ya Tata Kambai Simbumbu, Nego mona botosi poso to senga na bakunzi bako babongo bana. Nego mo anguza to bandi. Nego mo baso to bandi. Bubamu. Webu kibangwe. Solo tozali kokoba bongo na manaka mabiso ebongo towitaki bongo na esilaki tosi banso tokotelema mpona koyemba nzembo ya lokumu ya mboka na biso. Yema mwana Kongo moko mibale. Yema mwana Kongo Matondo. Balongo ke. Balongo ke. Fumukimbangu. 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 Ngonga ekoki oaza na miso akomona, akomona oaza na mato ya koyoka, akoyoka.
masolo na ngai ubie maloba na ngai kozala mibale nakoloba makambo ya sport ya masano après nakoloba mpe makambo ya politike moke toza na sanza ya zomi nga na botama le 3 octobre nini elega le 3 octobre yango omoni mokonzi ya mboka na biso Joseph Kabila lokola azali mokonzi ya elaka oyo azalaki prophétisé par Fumuki Mbango, 4e président. Quatrième président est Razu Bokonzi. Il ne faut pas tomber sur un geste ya Mike, biloba Mike. Ezali na makasi na volonté ya Joseph Kabila o alobaki ke no lokola Fumuki Mbango a prophétisaki mpona 4e président oyo akoya oyo kozala elenge yango nga mpe nalobi ke non lokola nakondima le Congolais n'est pas n'importe quel peuple azali peuple ya Kimpambita peuple ya Fumuki Mbango kozongisa vérité nakozongisa vérité jugement wana mpe esalama eka na mbanzangongo mpe kaka le 3 octobre yana solaki na papa alobi nakolega mpona likambo ya liboso baoyo surtout bangunza oyo tosololaka na bango chaque fois léopard na biso aza kobeta ezalaka kaka ebimeli bao baza na miso ya komona bamonaka ebimeli kaka léopard abimaka tobi match oyo tolomi yango soki babimi ndenge wana te na papa alobi fumu asala kaka me bosali faute quelque part boyebi faute yango ezalaka na nini elateli bato baza na miso ya komona bamonaka oyo baza mpe mitu makasi ya koboya koyoka bazalaka mpe bamonaka kaka makambo na bango soki boyembi hymne national mabe tobolaka kaka ifo ete ya biso eza nzembo ya lokumu ya mboka me soki boyembi yango na kondima ndenge toyembaki yango na Kigali avant tozwa chan na bakoko na biso na mabele nyonso eninganaki balobiki te batosi nzembo na bango ya lokumu ya mboka alo biso bakongo nyonso biso tolamoka milimo nyonso tokende kosangana to accompagner équipe nationale eza liloba cérémonie biso eza te kondima wana ya koyemba correctement hymne national yango bato bamitunaka biso mais secret na bino eza wana secret na biso eza na koyoka na kotosa ya mibale ezali elateli chaque fois que tolataka bilamba oyo ezali ya couleur ya équipe nationale te mikakatano emonana kaka na terrain ata toganye me ekozalaka na mikakatano me mingi soki tolati couleur oyo ya biso ya mboka nabengaka papa efisaka te kimi ezala ata mo mopepe nene me elonga esalemaka mpe yango match mibale touti obeta oyo ya suka bato baza na miso ya komona tobetaki contre Kenya est-ce que tolongaki tolataki ndeni tobetaki contre sikoyo batipotipo bato ya Zanzibar na bato oyo bamindele wana ya 4 bamonaki yango te et pourtant bautaki entraînement na Allemagne batamboli na entraîneur na bango aza moto ya Espagne donc bamilengelaki donc bandimaki te mais bazoyeba te baza kobetala mabele ya nani ya Fumulimba
mikolo nyonso na babiro nyonso na Kisasa partout bato na secret oyo équipe nationale ezalaki boye te tozalaki bato bacalcule tout ça nasi nayebisi na bamosusu babi tozokende na CAN na Gabon eza ndeni esengo wana ya koganye one tokotambolisa makambo na kotosaka mibeko ya fumuki mbango bakongoli bakomosengele toganye lisusu na coupe du monde eza mpona koloba nini ke soki tozaka na kondima toza capable ya kodeplace bamontagne place totelemeli awa kaka na kondima wana yango na ndako na nga bao bayaka na ndako na nga napesa balongo merci beaucoup vraiment mpona foto ya monene oyo papa Koso apesanga ya fumuki mbango ezalaka ata soki oye na minduki na yo olobi ozoloba kamba yo kozwa ye te ata soki oye na butu to na heure nini omona kaka azotala yo kaka olingi okende okota na ndako ozoli aza wana azomona biso yango makambo tokosala il faut toyeba biso moko toyebi ekomemela biso mpe bitumba ebele mpo tolobi nango bayindo balamuka alors bakoloba me oyo akokende oyo azokende koyebisa bato basekret tobombaki oyo mpo na nini fo tobundisa ye kaka par n'importe quel mécanisme tokobundisa ye kaka mais biso toyebi oyo biso tondimela yango tolobi eya na moi eya na butu tokotelema kaka ndenge ezali yango tokosenga na bino likambo ya liboso nde nalobaki makambo masano donc bolemba biso te tokoyaka kaka régulièrement po biso mpe na bino lokola tososinya déjà contrat de sorte ke ekotalelaka biso mpe likambo wana régulièrement ndenge bana bakotambola mpo bana mpe bakoyoka oyo nde toteyaka bango makambo ya léopard na biso badiscipline nyonso bato balobi me ndeni tokomi biganyaganya boye mpo toyokaka mpe tosalelaka likambo ya liboso ya sport donc bolemba te bana bakobeta deja na mois de novembre na Guinée mpona qualification ya coupe du monde na janvier bakende ovandela na Gabon mpona coupe d'Afrique des nations ya léopard donc bato bazali kobwaka léopard bazali kondima te siko bakomi na bacalcule balobi me tozo comprendre lisusu te bakotikalaka mpe kocomprendre te parce que balingi kocomprendre te balongo te ya mibale ezali likambo ya politike ya mboka na biso kolongwa na masano na koti na makambo ya politike me tobunda nde mpona kimia ezala na kati ya mboka na biso baakoro oyo toti kozwa ekenda kokumbelama ti na ndenge tokokoma na periode oyo ya kimia alors bajeune na biso bakenda koteya bajeune mosusu parce que babiloko topia na 91 ti lelo tozongisa te namonaki émission mosusu na télévision lokola natalaka ngo mingi bana moko bazoba mais pourquoi bokoma baphaseur na balabala te parce que bapapa na biso bakoma bachômeur po place bazali kosala na limete biloko nyonso bapia basalaka su te alors sikoyo molimo oyo ekotambolaka oyo moni moto na télévision koteya bato alobi keno bobuka kosala bo vraiment molimo wana il faut esila toteya kimia na boyokani yango na kosukisa mpona lelo na mateya ya mibale wana alobi na ya politique na ya sport oyo aza na mateya ya koyoka ayoka balongo ke matondo solo tuza na kati ya kinzonzi bongo na kati ya kinzonzi son excellence alobi kaka makambo boni bane na politique
moto na matoi na ye ayamba na lolenge oyo elongo bani po ete oyo aza na miso ya komona kosala nini akomona oyo mpe aza na matoi ya koyoka kosala nini kasi oyo aza na miso ya komona te ya kotala kaka ainsi dise zibula makutu ainsi dise ainsi dise ainsi dise kekete makwenda makwiza esh ngeta malembe tukwendila malembe tukwendile malembe kekete ingeta mabele na bakolo na yango na bakolo na oyo ayebelaka eloko valeur ye nde abatelaka yango na kobanza son excellence ntango bazoloba bango baza bapoliticien biso toza baspirituel bango ntango bazoloba na politike bazolobela na politique mbala mosusu esika mosusu azoloba kaka ndenge keiti ntango komi mpo eza politique mais sikoyo religion yaka koya ya kotya ete yalobi te eza kaka mindelo bayaki awa bango nde mosu bakolobaka mboka na biso kasi toza koyoka ezowuta epai mosusu te na mindele bongele meso yango na son excellence alobi tokabola tâche ye azali ya mpumuki yango na yaki le 3 octobre na mokili oyo mokolo bakondanaki mpumuki mbango sikoyo so bakondanaki le 3 kasi délivrance mpe kozala mokoloni kaka le 3 délivrance le 3 réhabilitation mpe le 3 sikoyo moko abimi na kati ya le 3 wana le 3 wana mokolo ya condamnation alobi bandeko na ngai topesa mpumuki mbangu valeur oyo ekoki na bongo ngai na mongo kongo na koya te mpona kokuna 100% mpumuki mbangu 100% ingeka na nkamba esika mpumuki mbangu abandelaki mosala na kokoma te mpona ingeka bino bilenge ya mpumuki mbangu ba oyo si bososoli mpumuki mbangu bokende pa ba oyo nano basosoli te boyebisa bango mboka oyo ya mpumuki mbangu mboka ya kotangisa makila te bato bazobimisa bato na balabala baza na bamagasin awa te baza na basosiete awa te po mutu moko te akolinga te magasin wana bongo atinda biyibi bakende oyiba eske ezala donc bato wana baza na biloko ate babomba makambo na bango na mikili ya po na poto baza bato oyo mindele bazosalela yango wana yo mwana moyindo yo vutuka fungola misu na soko moni moninga bandi makanisi mabe yebisa ekosala erreur te obuka ndako na yo ko mopaya atindi yo osi mopaya atindi yo obuka ndako ye ake kolala na ndako na ye yo kolala wana tolinga kongo na biso makasi bakosa biso te okingandi akoya kobongisa azali te ekozala ta na président moko te akoya yeye moko sans accompagnement ya peuple abongisa il faut kaka peuple na mokonzi na ye bazala eloko moko mokonzi apesaka kaka bamot d'ordre me biso awa wapasi toza nango makanisi ya mokonzi ya mboka babundisaka yango parceke mindele batiela ye kokoso ya minene po asalaka te yango bomoni meme kobengisa na bachinois ezalaka sino normalement mbela koloba jeunesse congolaise bino moko bokita na nzela bobongisa banzela
mais lokola mwa baincompréhension ezalaka yango wana basengi lisusu soutien na léopard ingeta soutien na léopard mpo léopard akende liboso alata couleur ya mboka bakende liboso totosa hymne national ekende liboso malembe yoki ninikenenga azologa azokende koyebisanga bango malembe donc bino bomitungisa te na oyo mosusu oyo boyoki teke balobi te malembe moni parce que naza koserapele mokolo topesaka bavita Varese son excellence ayambaki Varese alobi mpo na nga mbala moko balati yango kaka mesiko motu na moto aza na kondimana tokokende nango kaka malembe po ete mboka oyo soki tolobi topesa na defi mpenza na mindele tovandi mpenza boye tolobi son excellence omoni bino kuna na ngambo na bino bosolola mpe na buru wana bino bosololaka na bango tosalela oyo na oyo ata batie itali arabe wana ntango azoya aza mwanakazi yo mwanakazi oyo akobeta noko epi naketa ndako ya noko wana loba tozalaki ya kolala ata kutu mokolo yango oza ya kosilika me soki ofongolinga misu bayebisi oyo eza arabe boye kaka na batriplex to ya minere ali bokangi kaka poto yango kaka soki tosali mita tolongoli batriplex toke kotia mosusu ngambo ya biso mpo bapesaka kaka bina oyo aza na kati ya terrain omoni makasi ya nganga eza zamba omoni eza zamba masolo mosusu eza kaka beko ebe baza ndenge wana boye otali bonani o angleterre bakomisi azobeta makasi me gangi moto abetaka ye eza moninga ne gangi te oyo ayebeli ye mayele nde ye wana kolonga nasono football na europe bamonaka ngo lokola eza makasi baafrikain bakoze komatisa ngo ebongo bon oyo te tolobaka ebele biso tokoloba na biso te kaka son excellence mabombami principe kaka bato moko balekaka mwa baniongo moko eza mwa quelque part balikide yango baleki bakende petele baniongo wana esili bo baleki bakoti na terrain epupupupupu bokende kaka ntango bozosolola kaka boye na asimbi balo boye biso yo bakokolo badefoke mpa na biso lelo makolo kilo yo bomona poto na biso kasi disibu kaka disibu non bato bazomona te eza impossible ekozala impossible te parce que lisano ya ndembo eza lisano ya l'esprit bango baye na milimo na bango biso mpe toye na milimo na biso te na baperiode yango mpo makambo ebongo wana meilleur joueur du monde ezalaki nani mundele nani meilleur grand boxeur du monde nani oyo batitre na bango nano bazwa moto akoma na place na bango te batikala bongo meilleur buteur na continent africain Là, combien de dit 9 kaka. Tiens, déjà kaka. 9 kaka. Mais ma meilleur joueur, ma bima na bango. Mais l'autre qui t'a rencontré d'années. Hein? On a comme quand même la 9e kaka. On a kokali na ndai. Non, Kikuma. Ça, c'est une ndai. Yango wana nakobanja malendisi elendisa biso makasi
ndenge balobi na biso ndenge son excellence asengi biso bilenge tosala mosala wana biso mpe tozongisi lisusu matondo makasi ingeta balongo ke bon tokolikia masolo mosusu tokokoba yango na ngonga na biso kasi toyeba te tokobunda na mandoki te na maboko balongo ke ya libanda ya kati ya ingeta tufia okide matondo lisusu mingi na son excellence. Matondo bandeko balandi wana bolandi bongo bokomi ya excellence Kambai na Mongo Congo bazeli susu bapaya te tango mosusu pona mbala ya sika bo moni ya tambola kibongo na devant soldat na soko tokolo bandenge wana bana na biologique déjà ko sala analyse ez sika oyo azwei kimia azwei considération yango akobanga te kotambola pe na bana ya ye po esika iye mokonzi azalaka soko aze na kimia aze na espoir moko akohésite te kokotisa bana esika ya bolamu ye a découvrir. Voilà, Denis Kambai azalaki bongo accompagné na bana na ye mibale to pesi pe bango mbote bisika bango bazali sika wa penza tokomi kobenda suka ya manaka na biso ya mokolo mwalelo kasi lokola biso pe bandeko ya bapandi sango to tika kabongo te sima ya ministre Kambai ko bima Mongo Congo bandeko na biso ya RTNC ponini te ba chaîne mosusu to zangaki te koti ya lisusu micro bandeko balingaki baeba po nini mingi koyaka ya excellence Kambai na Mongo Congo bazangaki maloba te bayanolaki lokola bilili bize biso tende tokopesa biyano ya excellence Kambai tozonga lisusu na bandeko na biso ya régie lokola toze kobeta déjà kota yoko toyoka sika wezalaki lokola interview ya excellence Kambai Simbumbu yambo ya bango ya kotika bongo mabele ya Mongo Congo pona kokoba misala mosusu kolandela calendrier na bango ndenge zalaki omokolo mona tolanda. Son excellence tomoni oye awa epe akosayama awa ezaka place na ya kozwanga te ya kosalela nakozwanga te ya kosalela mpona koloba boyeke moto nyonso azaka kokota classe ifo atala azotanga malamu to azotanga mabe nasalaki déjà plus ou moins 365 jours donc première année na gouvernement sikoyo nakoti deuxième année kaka place tobandelaki nde place tozongelaki c'est-à-dire que non ere nabandaki bato nyonso bayebi nayaki na Mongo Congo nakendaki na Kamba parce que naza fondamentalement panafricaniste. Panafricaniste, c'est-à-dire que non moto ayebi que non moyindo alamuka toyebi ke eyo nyonso ebele oyo bango baotonga nango na poto nandimaki mondele moko ya Belge alobi ke non bino ba Belge fo ozalaka na mawa mpona Congo parce que bo lelo Belgique ezala boye esale Congo ezala yango ndenge nalobaki te lelo nataki maloba mingi te nazonga awa mpona ya kutana na papa mpona kosala ne makambo mibale ya liboso kosenga toujours appui ndenge esami année passée année oyo continue kosalema na soutien ya baléopard na biso po bakende obeta sikoyo kane na ndenge mpe osala mpe élimination na bango mpona coupe du monde ya mibale ezali mpona kosenga bajeune nyonso ya fufama mpo bayeba lelo que tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Tolanda te makambo ya bato bakoninga toboma biloko ya biso moko to détruire biloko ya biso moko il fallait kosensibiliser bajeune na sensibiliser bao ya Kamba na sensibiliser bao ya na bisika nyonso na kotambola en tant que ministre ya jeune ya bajeunesse na ya sport ya mboka na biso donc makambo mibale tozalaki na moyo wana na kosenga mpe ke lingomba etya mokonzi ya mboka na mabondeli parce que aza 4e président oyo prophète Mukimbangu aprophétisaki
kozala jeune 4e président elaka oyo wana esalemi donc yango tolobi alors tozokende wapi tokomi wapi yango tosengi mwana kongo nyonso alamuka tovanda na bomoko na kimia mpo totonga mboka nyonso. Son Excellence yo lokola ministre ozali koyangela mabima bilenge mpe masano toyoki yo koloba awa mabima atali bongo hymne national lolenge oyokaki na boyebwa yo awa bayembeli oyombola lokumu na lingala oyokaki yango ndenge nini? Nga naza déjà vacciné nde bato balobaka keno nasi nayebi yango donc ere nayoki nazoyoka na milimo na bakoko na nyonso yango napesaki exemple ya kolobaka chaque fois toyembaka hymne national malamu na stade tolongaka kaka nayebisaka bango surtout basportif nyonso toyembaka hymne toyembi yango malamu na nguya tolakisi badrapo na biso tolongaka mais soki tomeki kobebisa ta mwa ndambo maloba topolaka kaka alors il faut tosala choix toganyaka to topolaka soki toza bana mayele tokolinga toganye mpona koganye il faut toyembaka hymne national malamu na elateli na biso na kati ya bastade. Ce n'est pas pour rien que bakoko na biso baancien bapesaki biso déjà formule oyo keno torataka couleur ya équipe nationale na biso nde torataka na kati ya équipe nationale biso couleur ya pembe na kati ya drapeau ya mboka na biso couleur ya pembe ezalaka te yango tolanda nde couleur oyo ezali wana mpo tolonga donc makambo toko te na civisme na bajeune ya to détruire te biloko ya mboka na biso moko. Papa otaka kopesa exemple moko alobi soko omoni mutu akotinda bato babuka seke ye aza na magasin te na garde mateya wana malamu mpo mutu aza na magasin jamais akotinda bakenda kopie magasin na ye moko mais akotinda bakenda kopie kaka biloko ya moninga donc il faut nde tolamuka tofungola miso kote wana mpona kimi ezala na moko andimi bino. Matondo bandeko balandi wana bouti bongo kolanda Excellence Kambai ndenge basepelaki lisusu koya kosangana na bangunza pe ponini te lisanga ya futuka mfana pambu uvidila mobimba kokamana nesongi ya nzila fumukusu kiambo nzala mpanda nangola mokambi ya religion africaine eleko ye tolobi religion futuka pe président ya bangunza. Botala penza na mokuse tolingaki bongo kola kisabino maekani malekaki mokolo moyenga 23 octobre epaikani nesongi nzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola bayambaki lisusu Excellence Kambai asepelaki koya kosangana lisusu na bangunza pe lisanga futuka mfana pambu uvidila mobimba natina oyo ye alobeli bino na interview na suka bomiyokeli etando ezengonga bosufri tokabwana na mokolo mwalelo tokokutana na bino lisusu na poso ezali koya pona manaka isusu matondo mingi. Moindo atana patiemo atakundi mapatinego oyo patiemo Moindo atana patiemo atakundi mapatinego oyo patiemo
opeki kolobango ebakinie na batango badiagre moto